Bonjour, awa tozali déjà na aérodrome ya Ndolo nde tomoni ba fidèle ya Mangomba nyonso baye déjà ko se présenter na appel ya chef de l'État awa tomoni église ya Tata Onda tozali déjà na aérodrome ya Ndolo nde tozali komona ba fidèle ya Mangomba nyonso bazali déjà awa na aérodrome ya Ndolo donc tozomona ba fanfare na bango va fidèle, donc vous avez déjà un aérodrome à Ndolo. Voilà, vraiment, Tokomi déjà, Tokomi déjà. Bonjour madame Kazaoko, bonjour. Ah, tozali wapi? Tozali na aérodrome. Tozali conseiller na invitation spéciale pour le monsieur Kimiso ya mambo ba fidèle bagista bien obtenir la la drapeau nzela. Otika la drapeau nzela, mutuna inosa drapeau. Otika la drapeau nzela. Otika la drapeau nzela.
Kimbambo. Tozima loba na kombo ya mokonzi ya bule. E mokonzi ya Lingomba, Papa Simon Kimbambo. Eye moto atili biso. Toya wana rodromi andolo pona bosambela. Nantina na Kongo. Mesengeli na biso koyeba ete. Eza na moto. Oyo monaki pasi pona mboka oyo. Tobengi ye Papa Simon Kimbango. Ye mwinda kokoma mondele. Mondele kokoma mwindo. Biso moko tokotambisa mokili na biso ya Kongo mpe ya Afrika. Mpe ntango bakangi ye na volonté ya Nzambe na volonté na ye asentiraki mboka oyo mpe mokili oyo na le mpe na retour na 21 akei na 60 azongi. Le 3 avril, nous avons commis en Kamba en 1960. Le 30 juin 1960, Tozi Bosomi. Na bongo, ma bonde na biso, et posala na bitene mibale. Eteni ya yambo, koko bonde la nansela ya loyembo, na korali ya dirigeant. Una tokotika Kongo na maboko manzambe, pe bakonzi na biso na maboko ya Nzambe. Pe na simane tokobonde la biso moko. Toksengi na dirigeant, pesa biso nzembo, tata Nzambe apatela mokili ya Kongo.
Papa Lobaki. Papa Lobaki. Papa Lobaki. Papa Lobaki. Toi, t'as maté. de la